Botena bino bandeko balandi ya Canal King Télévision ndenge bozali ebele liboso ba etendo ikena bino pona kolanda émission pona mboka oyo pona année 2020 ezali numéro nango ya liboso pambate semaine passée to tchaki rediffusion pona moi koko sezomaki tala bambula na baso de mouton to kwa ko sala numéro ya sikate yango to tchaki bino numéro ya suka to sala ki na 2019 ndenge na lingaki kubanda année 2020 na émission oyo pona mboka kubanda yango nanu na bonzambe. C'est vrai que l'actualité politique est dominée, mais tout ça est lié bonzambe na politique ya mboka pambate to ko mona mikakatano ebele ezali koleka na mboka même nature yango moko ezako sala biso ban kokoso ebele to yebite soki ezali ba ancêtre nde ba ko sepelate ndenge makambo gotambola topé ezali nango kaka changement climatique tina wana lelo na koyamba bande komi balé moko azali écrivain pe azali juriste yé a comment livre mon nene o ezali bungo lié mingi na message ya prophète Kimbangu, donc la vision quadricéphale révélée par Kimbangu ou à Congo face aux réalités politiques en RDC. Ndeko Christian Lufuto. Mbote na ondeko. Mbote, merci papa Puris no yambibiso bonana na ba congolais nyoso bolanda biso na asir lelo bato ba comprendre ba réalité spirituelle na politique ya République démocratique du Congo. Na ngambo mosusu to yambi bongo papa Odiko o azali bongo mosali na Nzambe na yebite so aza chrétien soki pe azana donc oyo akoma la théocratie hein, donc asali azaro senga mingi likambo ya chambre des prophètes na niveau ya présidence oyo message naye ezali bongo destinée prophétique de la RDC et précurseur du gouvernement théocratique pour la mise en place du royaume de Dieu en RDC. Donc vous comprendre que bangomi balé bazolinga bakotsa bonzambe na gouvernance topé na bokambi ekolo Congo démocratique. Alors bato mi balé nazo bandana bango na bandina na ndeko Christian, maître Christian, toko mona alternance c'est ça mina mboka. Alternance c'est ça mina mboka une année après parce que le 24 awa toko ça une année alternance. Kasi mikakatano ebele ekutani tokutani na yango. Pona yo ezali lié na nini? Ezali lié kanga na ba accord politique, to pe ezali eloko mo ezali lié na spiritualité. Ndeko c'est fait de loro moko na yebisaka on a mission depuis na banda oloba. Ezali spirituel. Obiki na Congo na biso destin ya Congo ezali destin prophétique ya papa Kimbangu wa Congo. Na chaka deux filles na betara deux filles na moni o alobi azako contredire nga aye na pato do sala de ba. Na yebisaki bato ke 5e roi ko ya na koma livre o. Combien de risques na zwa? Même bato Kimbangiste bandima ite. Bato otanga bato msute banda ko leka na TV bandima ite. 5e roi. 5e roi on est là. Parce que papa na biso nani Félix Tshilombo. Ndaza 5e roi mais na 4e royaume. Par rapport à la prophétie à papa Simon Kimbangu. Na ebisaki bato na ebandeli. Prophétie à Simon Kimbangu le belaki royaume to le belaki roi. Non non lobi ezali 4e royaume mais ezali 5e roi. Non papa Kimbangu alobaki boy. To ça ba mission na yo. Alobaki bikolo ekotelemela bikolo mususu. Les royaumes s'élèveront les uns les autres. Ezaki langage prophétique. Le royaume n'andé ko laki sa 4 langues nationales n'enge pouvoir kotamola a passer absolument par l'une de nos 4 langues. Aye koloba il y aura 4 rois. 4 rois ne va représenter 4 grands leaders politiques ba obima na 4 langues nationales. Kasavubu, Mobutu, Kabila le père na Tshisekedi. Aye koloba et viendra un roi qui sera le 4e, ensuite il viendra le 5e roi. Baona bazali les enfants qui étaient les ombres ya ba papa na bango. Mais aye koloba ke bango nyonso ba kozwa pouvoir, mutu moko kozwa pouvoir na vision prophétique ya bonzamba zate. Donc de première langue à 4e langue, mutu moko azui pouvoir na vision ya bonzambe azate. Et c'est là déjà c'était un échec total. Yango no monike batu mingi ba oluka lelo solution. Solution ezaka na kati ya vision
prophétique autre c'est dans le livre parce que les gens vont se tromper bazo quand on est solution les alamous sous-té donc ceux qui bato bazondi kana vision prophétique il y a papa Kimba on a vision première il y a indépendance n'est to solution donc ce que on a question mon opposé au bato bazan ndako ba se poser donc élection a failli ndenge ya lubarazaki élu ce qui a commis na beaucoup d'unicité et ça dit pour accomplissement il y a prophétie seulement donc on a tout beaucoup de questions parce que si le ban gagne échoué donc c'est que ce qui failli lui pas comment la place wana elle gagne échoué au moins ibn botanga bato atanga bible au moins er nzamba tchara bato na jardin de dedans aibi sara bato déjà ce que bolani nzela oyo boko réussir ce bolani nzela oyo couvrir la Bible. Donc, elle a tokené na élection, tozaki na vie, tozaki na mort. Parce que ce rotali pouvoir, n'engo zo rotambola passe absolument par l'île de nos 4 langues nationales, et zo sa loko la cercle. Or, cercle on ezo kende mabe, zo tambola mabe. Il faut qu'il soit au pouvoir ezonga. Donc la révélation prophétique ya Kimba on a lobaki, ce qui failli là zo pouvoir, mutalenga zo na semenga za Félix Tshisekedi. Donc pouvoir les gars zonga la réparation parce que le coup les autres tambola a passé absolument par ligne de 4 nations na ndenge ya mabe retour na ngolinga la sa réparation parce que de première langue à quatrième langue mutu mo azu pouvoir na 4 valeurs spirituelles azate o eza liberté unité loi na justice même kasavu mutu azaki mbango ya azaki yango bongo te na bisa ko eloko moko tala avant indépendance slogan politique ezaki à liberté mais kasavu bazu pouvoir na liberté te. Après l'indépendance, c'est qui désastre. Bassambele la qui est échoué. Mobutu a eu avec symbole la unité, ça coup d'état constitutionnel. Tu y es ton monipé unité en salami. Mais ça m'a pour Mobutu à se maintenir le plus longtemps au pouvoir et s'imbiter. Papa Kabila y Namibeko, to Tchamibeko, à côté, moi on a remplacé le troisième royaume. Tomoni pe mibeko yango ba voter constitution. Et l'on tomoni ba comme ko sala la constitution pour na ba intérêt na bango. Ça profiter à ceux qui sont au pouvoir. Papa tu sais que ça va défendre justice. Justice fait côté. Moi nana ayo kozwa. Tout le monde a du pouvoir na nini? Na injustice sociale. Il fallait que ba sala bato la muka kanda po kona bato pouvoir pour abima. Donc tout le monde a que chaque langue lit na ezala qui na raison d'être ya kozala. Et trouver peut gagner des causes nango mais trouver la volonté prophétique il y a papa Simon Kimba voilà parce qu'il avait déjà dit ça donc c'est déjà une malédiction on a réparation pour tout ça la pose à réparation pour tout voilà parce que il y a mon ils ont oublié les solutions pour ce livre na yo toke na ngamba papa odiko la mise en place du royaume de Dieu en RDC et l'action anonyme avant au répondre non on a likambo yo il y a bilan tout ça tout monde qui n'a évité pour les choses aller positif tout présent négatif le bon on a mis en place du royaume de Dieu en RDC. Merci beaucoup. La tondi nzambe okelelo la question à permettre de nanzala a on a utilisé bino bozala pena bolingo nanga ya kopesa nga esika pona kolobela pona tina ya mboka Congo. Bonjour, nabino nyoso canal kin o bosepela kananga. Tika ete kola pambola bino apambola pe canal. Oh ba mo makasi. Ngala ngina lo baboye. Eloko ngalingi na lo ba ezali mokilibaye ba eloko ya liboso. Ete Congo ezakati na destinée prophétique ndenge ndeko ayuti koloba. Mais destinée prophétique wana pourquoi royaume de Dieu? Pourquoi royaume de Dieu? Parce que Congo destiné prophétique na eza bokambemi koko kisama bilaka Yesu Masia alobaki na ba juif na ba yuda ete bokonzi oyo bokonzi na nzambe ekololongela bino pe kopesa mina ekolo musu ekobimisa mbuma. Donc pour dire que dans le royaume de Dieu ezali mutute ndi akoka ndi roi ndenge ndeko abuti koloba mais nzambe moko nda akozala roi avec membre ya gouvernement nae on a za koloba disponibilité ezali a ezali nde qui a mis en place il y a théocratie veut dire ya gouvernement théocratique. Donc théocratie eza gouvernement ya nzambe tango yango efandi yango gouvernement ya nzambe oyo ekozala na ba élu ya nzambe ba pona minzambe apona efandi na Congo. Parce que Israël a échoué. Nzamba attaqué na Israël à maintes reprises. Israël bazaki na beaucoup nzambe. De leur sortie de l'Égypte. Bon, je vais expliquer aux téléspectateurs au Bazolan.
de leur sortie de l'Égypte, Dieu a commencé à constituer un gouvernement théocratique dans le monde de Sinaï. Dans la constitution, nous avons le juge, législateur et roi. Il y a Israël et le Congo. Et il a marché avec son peuple, c'était ça ne va pas. Ça, il faut entrer beaucoup en matière, la carte pour expliquer, dans un élément, leçon mingi, il y a expliquer destinée prophétique à la République démocratique du Congo, les attributions de Dieu dans l'exercice du pouvoir politique et consort. Et si quand on a dit que Satan a dit que Congo est allé dans la destinée prophétique et a mis en place il y a beaucoup d'ensemble. Comme j'ai cité que Nazareth qui révélé pour la destinée prophétique à la République démocratique du Congo, il y a un Nazareth monobéli pour la matérialisation et le gouvernement théocratique. Il y a un qui permet de beaucoup d'ensemble et faire. Je vous du gouvernement théocratique. Où est-ce qu'il y a Israël? Mais est-ce que les lois, à ta pays, mon côté dans le monde, ils ont un gouvernement théocratique? Exact. Si vous avez des expériences, tu risques de sous temps pour tomber. Merci beaucoup. Eza likambonyo so baye kolaka. Poto zala na makambo biso nyonso tozali bato batangi classe pour bakende koyekola. Ngai pe nzamba pesanga ba enseignement pour na kotangisa lolenge nini gouvernement ane kofanda. Pe bato bazala na bososoli ya bokondi na nzambe parce que bokondi wana était ya lolenge sengelité. Parce que bokondi na nzambe tokomona ke eza politique ya nzambe na bokambeni ya nzambe yemoko. Oyo mutu aye kozua na maboko aye kosala passation de pouvoir. Soko kena Israël okomona na 1 Samuel chapitre 8 verset 4 jusqu'à 20. Okoka ke nzambe asala ki passation de pouvoir na mutu. Mutu aye kofanda na trône ya nzambe. Mutu ya liboso ezaki Saoul. Et jusqu'à ce que nzambe a tenté ti atindi basakoli po ya ko récupérer pouvoir, ça n'a pas tenu. Aïe kotinda mwana nae ba juif ba ko boma. Mais na kana biso, wana zalaki passation à pouvoir mais na kana biso. Yango na to sala kana biso moni. Non, eza question au moni tambo pesa kanga la télévision eza passe. Parce qu'il faut expliquer les gens parce que eza eloko onyo bato ba yebite. Oye mati na mitu ya bato te na mitema ya bato te. C'est une révélation. Ce qu'on a la révélation, c'est les cambo ya sikati. Oyo yo okubanda ko enseigner, okubanda côté ya kotali sabatu. Et révélation na sala ba conférence et belenga na basala nzambe. Il y a ICC, il y a l'église de réveil, il y a BAMCF, tout qu'on sort ba monique no ezelo ko ya sikapeli li cambo sengeli nzambe azala pour être mokilebika. Pour monde entier bazozela na Congo. Même bato ya maele ya milai wana ba monike lumière eza oyo ko kangola mokili mobimba eza na mboka Congo parce que mokili eza na maboko ya Satan. Or bokondi na nzambe bokondi biso tozali bakita ba mata eza bokondi ya Satan parce que bakondi ba sikoyo eza bokondi ya Satan. OK. Satan mais tout le monde qui présent actuellement kusala Misa minene na stade de martyr. On appelle que ça est Satan. Merci beaucoup. Et c'est là que ça est Sengopo et Sengonangé ça place one. Yé pourquoi Azu alobi na Zu bokonjo na pesi na Nzambe. Bokonjo ane utaki wapi. Parce qu'il a dédié la nation à Dieu. Bokonjo ane zalaki wapi. C'est que alongoli bokonji na kaya Satana pour appeler Sanza Nzambe. Est-ce que Simbi? Yango tozo que parce que le processus est normal et bandi yango wana. Mais kosuka kaka bongo te parce que ils ont la déclaration parce que la bouche du roi c'est la loi. Parce que yemoko aza magistrat suprême. Yemoko azali législateur. Garant de la constitution. Yemoko c'est un roi comme ndekwa uti koloba. Et comme a déclaré moni tango ata Mobutu alobaki alobi na pesi mboka na multipartisme na sel. Est-ce qu'à consulter qui l'Assemblée nationale pour pas voter loi et loi wana ezalaki appliqué. Mais le long de Félix Tshisekedi alobi na pesi nzambe trône oyo nzambe azangaka na Israël. Nzambe abundati matindi mwana na yako kufela. Tshisekedi alobi na pesi ndeko Tshisekedi alobi na pesi nzambe trône nanga. Et en second lieu na pesi nzambe ekolo Congo. Est-ce que démocratie est kufite? Démocratie est koufi? Ah, oui, je dois démontrer ça. Toi, on a ça qui, tu sais que dit. Abomi démocratie, oui, parce que nous avons démocratie, mon théocratie.
c'est la rivale de la démocratie. Parce que tant que Mouto a la démocratie, Azaka la perdition. Azaka la perdition, puis Azaka la Satan. Parce que la loi qui est ici dans la démocratie, ce n'est pas la loi de Dieu. Mais Dieu n'est pas les démocratique. Bilon on est sur taillé selon la démocratie. Tant que président a salé loko yo lobi abomi abomi démocratie. Je pèse mes mots abomi démocratie. Parce que Bokondina a pèsé Nzambe. Dieu c'est le roi. Finalement, et comme il y a une confusion, est-ce que Yemoko personnellement a qui a abomi démocratie parce que je ne crois pas. La commune là qui est payée. La commune qui a des autres. La chose de la réponse, n'a qu'un de comment abomi démocratie. Et je pèse tous mes mots, même devant tout le monde, même les pasteurs, les prophètes, et beaucoup n'a que démocratie exact existait depuis le 23 juin. Ndé sengonanga na mboka Congo. Pour Nzambe ayeko ko sa prophétie oh papa Simon qui m'a galoba. Mais avant na zonga na ndeko Christian na telemi na likambwana yo abomi démocratie. Démocratie. Kasi asengi Nzambe asunga Congo. Mais aza osale la makambu oyo la démocratie, c'est-à-dire que aza na prière na e. Yo pesi papa odiko ndako. Elo ba libosoni mikandati. Ya mibale bima ndako wana. Papa odiko ala place la remplacer. Po ba monake ndako wana et puis ça melinga. Alors voilà pourquoi dans cette dose d'aveuglement, aux hommes n'a pas pasteur au lieu de soutenir Makamboyo, au bazolo ba Makamboyo parce que je suis là. Tata mon continent ba pasteur to. Effectivement, c'est ce que je dis parce que c'est aveuglement c'est l'ignorance. Dans la Bible zoloba parce que bato bakasa que aveuglement spirituel c'est l'ignorance. Congo azala kati la dose d'aveuglement. Nous avons le baza comme maintenir le biso le rotina beaucoup de Nzambe au lieu que gloire na Nzambe ekita et s'éclater pour la libérer mon kilo bazo zela mais qui sont bloqués nini ba pasteur ba homme politique pour na intérêt à vendre en bango nazoki ndeko Christian tata mokonzi ça qui prière awa to lobike prophétie ya Simon Kimbangu nde lobaki makambu ya mokonzi azali sikoyo. Mais à se racheter qui tout le monde qui a ça qui prière. Des côtés qui est tout droit bit. Bango nyonso va prière de va prière le kuta. Ah. Ninga na bisa gyot. Mais yemo des nzamba lobaki. Tala na enga na bisa ba tu 5e mois oya. Na yebisa o kendo tu na papa Fayulu. Papa Fayulu c'est un élu de Dieu. Et ça t'es pas mbeba ba genda osangana na je vous dis la vérité. Moi j'ai fait des démarches. Moi j'ai pas au moins c'est papa Fayulu Fayulu ya mbanga. Je suis allé voir papa Fayulu avant Bakutu Bakaba. Yo ça mutala muka. Oh papa. Na ça mutala muka était na coma qui na risque qui. Je l'ai dit va poser la question à papa Fayulu. Quand je suis allé première fois papa Fayulu na ebise Nzamba poni au diriger Congo. Fait la binga. Mais ce soir ça a fallu mon frère. Pas le quitter. C'est il y a papa Satan a l'ungate Congo bonga. Ah l'ungate Congo bonga. Il y a lobby démocratie ça veut dire Satan c'est faux. Na otangelo na livre. Qui dit Papa Simon Kimbangu, il dit ceci. Royaume wana lobby ya bonzambe za solo. Mais faut ba neni ba ko diriger yango.